ya pasi pe mawa ya mokili mawa te ya pasi mingi na motema ya kobanga nde ya kobanga ya koyindisa nde ya koyindisa ya kobebisa nde ya kobebisa na ndenge moko ya somo. Bandeko na nga dossier awa bitumba somo na matanga ya ndeko na biso na kombo ya Caroline. Bandeko na nga makambo kolala kolamukana ya somo kande boyebi soki comédienne moko akufi ezalaka kaka yenda lobaki yenda bomaki ye kutu nde mataki ye kutu nde kitaki. Ezalaka toujours bongo kande na yebisaka bino eza na ba situation mosusu moyen to sala autrement ezate moyen to ya kobatisa ezate moyen pe to ya kolongola ezate po soki dossier esi ekweli biso esi ekweli biso eza nango bongo na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na bandeko nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo sabone massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel arobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la rabino toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezanango devoir na biso oyo tokoboya te pe tokotikala kowanga na te po toyebike ko informaka bino ezanango devoir na biso. Yango bomo na biso mata ekita yinda ebeba toza na bino kaka tozo ya kaka pona ko informer. Ata soki bozo finga biso mais l'essentiel to sala to sala le nécessaire to sala ce qui est important pour na koyaka epai na bino ko informer bino. C'est comme ça. La famille kande biso nyonso touti komona awa liwa ya ndeko na biso Caroline. Bandeko na nga biso nyonso toyebi Caroline azalaki bongo comédienne ya groupe ya Sinark. Tango déjà totanga kombo ya Sinark wana tomoni déjà papa na biso na kombo ya papa Caleb Tukebane yende président ya groupe ya Sinark. Bandeko na nga nde bisika Caroline abandaki kojua. Caroline abanda na groupe ya Sinark depuis ebandeli. Tango président Caleb azo fongola groupe na ya Sinark nde bisika oyo Caroline pe abandaki. Donc aza penza parmi bana ya liboso penza ya président Caleb. Alors kane toyoka kibiso nyonso tongona kibiso nyonso liwa ya Caroline oyo esalamaki le samedi directement tomonaki moto ya makasi mbutu ba comédien na morgue jusqu'à ce que bayaki komema ebembe ya ndeko na biso ya mwasi na morgue ya cinquantenaire. Alors matanga o depuis ebanda tomona président Caleb osala ba message ya makasi. Message moko te, message mibale te, mais ba message nyonso. Selon lui aboyi na ye buzoba na matanga ya mwana na ye. En tout cas, à s'adressaki mingi na ba comédien alobaki ke aboyi buzoba. Pourquoi? Parce que ba yebiki na matanga ebele ya ba comédien ba kufa kezala kaka oyo nde alobaki, onde abomaki, onde mataki, onde kitaki. Alors le président Caleb de son côté, en tout cas, na matanga o penza aboyi na ye. Yango azoyaka na ba message kilikili azoyaka ko annoncer ba message que non ye aboyi na ye buzoba na matanga ya mwana na ye la famille. Alors sans plus tarder ezana ba message ndeko na biso Mervin pe aye de son côté na message na ye concernant président Caleb la famille. En tout cas ezo salaka pasi na motema nazotiela bino message ya Mervin. Message oya ye kopesa président Caleb tolandango na bukebi nga nazozonga sima pona komeka mwa analyse na biso tolanda et on se retrouve juste après. Obike ba comédien bon mita mabe Caleb Tukebana olie omilakisa vantar wana pona obimisa Caroline na morgue banya batia mabanga soi-disant pour honneur na ye
on me mène à cinquantenaire au sala bobsek na e. Mais Caleb, boui yo bela misut. E ba comédien, bon mité mama be. Ngana du domaine boui. Combien de prophètes non il y a aucun prophète. Aucun pasteur hasard vrai. Balia ka bambongo parce que bon moso babeli bakenda hôpital. Boui wana a malade. Aobela misu. Bakongole bochila ta ba comédien mitema be bandoki bochila ta infra. Pour que kozwa baki no kodlandile miso ngo bien ta na Turquie ya pamba oyo. Batala soki eza nini yango eza na misu. Soki kobonga te gloire à Dieu mais bosali un pas. Moto azaka na besoin basunga etango aza envie soki abeli te soki akufi te. Baby azobela te. Bon combien de comédiens au bozui beaucoup chaba kotiza kolemba pezeme. Nakumoko masuka nakuloba pema. Beaucoup chaba ba mbongo te. Beaucoup chaba ba 100 francs te ba 200 francs te bo mema boui na Turquie. Na mboka mo bakolandela misu wana batala soki eza nini bozo tika ka ndeko na bino bongo mais soki akufi bokobimisa ba infra bosunga boui bwa mitama be ba comédien botelema bosunga ndeko na bino boui Caleb kobimisa libumu wana liboso te effort ozosala wana boui pa comédien lokola bino. Bocha ba effort na bino po ake nous a traitement. Merci. En train de partir. Est-ce que faut vendre likola ba conflit ya kofinga na ya kosala na mabe? J'ai été surpris de voir Theresia, qui est ma fille, faire par exemple une telle émission vis-à-vis de sa sœur Dinana. Entre-temps, elle m'en avait parlé un jour avant, je prenais mon vol pour Kinshasa. Naïbse, n'essaye pas de faire ça. Kosala yangote, mais elle est quand même parti faire, en blessant l'autre. Et j'étais très déçu de ça. Et je devais demander à Theresia, si tu as encore un cœur, tu dois voir ta soeur, tu dois la voir par tous les moyens possibles. S'excuser. Biso na sinark makambwane ala ate. File lope Theresia na comprendre to koma boye ndenge nini yana na ngai. Oui, c'est bien bon, faites un peu le buzz, ça peut quand même faire gagner quelque chose. Mais on ne peut pas entrer dans les profondeurs pour déstabiliser l'autre et détruire l'autre. Yana, Karo a Koufi. T'as vu? Karo est parti. Karo est parti. Est-ce qu'il fallait faire cette émission? Vous savez que Biso Nasinato a toujours une unité Mokoboui. Pourquoi avoir fait une telle émission? Yana, ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. Ça, je te l'ai dit avec un grand rancœur dans la Katia Moutemananga. Karo Akoufi. Photo de la Karo, Bissonioso. Mais des fois, peut-être, il y aura des kilos, il y a tel ou tel, il y a calmement, parce qu'il y a des soucis. Plus jamais ça dans Sinark, plus jamais ça dans la corporation. Plus jamais ça. Hans Luzolo, mon fils que j'aime beaucoup.
Kosataka Kanabande Konwa Basi Wanate. Toi-même, tu m'as dit aussi. Une fois, c'était l'histoire entre toi et Kalunga. Ngai mona benga ki onepsio, arrête ça. Je parle avec Maman Kalunga. Et si là. Ansi yoza muta sila makasi. Yoza muta Bellevue, yoza muta Irsel. On a battu na yo. Ponga kout na bano kene non zonzing te, toi tu étais déjà dedans. Ne fais plus jamais ça. Je te l'ai déjà dit et je te le demande en tant que ton père ou abimission à Mambo. Ne t'attaque plus aux gens, ne t'attaque plus aux carrières des gens. Ne t'attaque plus à ça. Même à Kambwa, Jérémy Chaban, n'entre plus. Jérémy Baobundana, c'est un petit qui est venu, qui est dynamique, qui fait son travail. Azo gagné pain pour la vie naïe. Et moi je l'applaudis aussi parce que c'est un brave. Il m'a invité na bagag na sala ku bagag te mais na bina courage à petit na nga oyo na kene ko soutenir. On doit se soutenir. On n'est pas obligé d'être des amis, mais on doit se... Donc, dans la diversité, mets-toi na bon moko. Plus jamais ça. Et puis, moi, na nyonso ya leka na sina, ato zalaka suna bisote. Biso sina toko tolere te. O salaka ba kolibé na baninga. Ok, ne ko sataka na baninga. Bon, un exemple, yanga papa na binu. Oyo nga na bimisi binu. Est-ce que bomona ngata na conflit? Na salamote. Lelo Carolina ke imuta mutema munene neo. Iye mutalila rabato nyonso. Ete ya biso. Bolanda par exemple à Charlène Benz, maman générale. Regarde comment cette femme est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a comment une grande femme, parce que c'est la femme du général John Chibangu. Et est toujours là pour ses frères et sœurs du Sinac. Charlène Aleli Azoko Ata Okatate. Tout qui n'est pas été au sommet. Vous allez là-bas, mamie la chatte. Vents et marées, elle est restée bouche bée dans son coin. Vous allez quoi ba Melina Mbombo. Natikala omone na makele l'été. Vous allez quoi ba Mama Jeanne. Dinana. Mets de l'eau dans ton vin. Sois sage. Je sais que tu es une femme qui est très sage. Je ne veux plus de problèmes entre nous. Sarah Massial, mets de l'eau dans ton vin. Là où il y a un souci, cherchez à réparer au lieu d'aller vite bokendakate na ba réseaux sociaux pour s'entre-détruire. Solo que les kilangas comme mokiliango bozo yo kakaliso swata na biso ba papa to bimisa binote. Tozo kende wapi? Tala tokomi kokufaka moko moko. Maman Deborah, ma yaya ya Karine est partie. Coxon à Kenda. Maïmona Outiko Kufa. Toujours Koufé là. Bande Koubamo Kende. C'est une génération qui est en train de partir. Voilà, de retour, na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa, touti koyoka message ya président Caleb, touti koyoka message ya Mervin. Mervin de son côté aye kolobela président Caleb alobi waneza motema mabe. Selon elle, a monique président Caleb aza motema mabe. Pourquoi? Parce que boui na bandi ebela batu biso nyonso toyebi tikala boui aza na problème ya misu.
selon elle bazokipe buibui te me bapréféré na bango baya kokipe ebembe moto asi akufi. Biso nyonso tomonaki toyokaki awa, il paraît que le président Caleb en tout cas ayaki se porter garant ya koloba ke non ye moko akokunda mwana na ye ya groupe ya SNARK, aboyi kopesa famille charge. Yango ye kosala mwa pasi la plupart, pas seulement Mervyn, bandeko na biso mosusu pe basiliki balobi no président Caleb eza bien te, basalaka boye te, bavandaka pe boye na baninga te, normalement ba o bazo souffrir na 4 théâtre baza ebele, pourquoi kaka bon. Nalingi nasalaka mwa analyse ya mbangu la famille, ba relation ndenge toza boye fo to comprenaka, eza na bato mosusu tokoki kozala tosalaka bisika moko. Tina bosa yebi ke soki oyo azwi likambo na koasiste makasi koleka moninga. C'est comme ça. Il faut totuna buibu ezalaka na relation nini na président Caleb. Likolo nango la famille. Dans la vie, eza te ke non parce que nzamba saleli yo grâce. Orobanda osungaka batu nyonso te. Soki toye kotala Caroline aza mwana ya groupe ya SNARK, ce qui est compréhensif. Donc c'est tout à fait normal. Président aya kokunda groupe na ya SNARK eya kokunda ye. C'est normal. Ngana lobaka toujours na bato avant to yaka kofinga to fongola ba caméra pona ko ya kofinga baninga ezalaka bien to zwana no temps na biso ya ko essayer ko examiner ko analyser makambo. Pourquoi basaleli oyo boye o basaleli boye te? Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Boiboui ceux qui azaki a groupe SNARK. Oui, bien sûr, ba traitement e balinga ki balanda. Ye boiboui alazalaka na groupe nini. Ceux qui azaka mutu ba benginga ana ke ko jouer, ba benginga kuna na ke ko jouer. Donc il faut mettre ça en tête que c'est vraiment difficile ba ya ko sunga ye. Ba ko ki ko sunga mutu o boyebi ke azana groupe moko songolo pakata. Neti bato a groupe Simba boyebi ke papa elombe azawana bandeko mosusu a groupe Simba bakoki kotia ba cotisation na bango basunga. Mais soki mutu azalaka na groupe te, ye ezalaka kaka groupe o ba place bakoni benganga na kende ko jouer. C'est difficile. Bato baya kosunga yo soki ozwi problème. C'est exact neti ka babiso tokendaka ozana musala compagnie moko boyozo sala. Soki ozaka mutu keno yo ozaka na compagnie te ozoteka biloko na yo moko. Osala business na yo moko. Soki lelo ozwi likambo. Mosusu ba client na yo nde bango nde bako penser na yo keno to sunga ye. Soki pe ba client na yo ba penser te. Donc cela veut dire que mutu ko sunga yo akozala te. Donc boya ko finga président Caleb te botika ye. Eza choix na ye, eza mutu groupe na ye, ce qui est compréhensif. Donc akoki ko sunga toutefois akoki na ye ko boya ko sunga. Donc mutu ko finga ye azate. Na cadre théâtre biso nyonso toyebi